Bonjour, Tozana Paul Kagame, donc président ya Wenge BCBG, Boma Congo bien à Goma, Paul Kagame ndengeni. Na nga bien ezala que non na ça fanatique na tuna bisa maxi single album déjà vidé d'ici euh, 2016 2017 tout à masolon de kende boulot déjà aussi ça qui bozo ata oyo kango cette fois-ci to changer tendance si animateur na sika minga olobe yate bino mo boyebi para biso blague ezala ate bomona iba dance ozomona bobina ba 5 chantier na tala kuna biso mende donc minga oloba mne yate. Nabeta mo histoire, na 1959, Bokoti Congo, Boyeko formé grâce à Mobutu, Wenge Banya Mulenge. Après, na 1996, Boyeko formé Yona Laurent Désiré Kabila, Wenge Afdel. Donc, bon succès fort na Bukavu, Goma, Uviera. Simanango Boyeko formé Wenge PPRD na Petit na ona Crio et 5 chantiers et cartona. Dans sa séquence na Na yebi 2017. soki biso moto osimba danse nayebi te soki okomprendre na kisasa eza nango eloko tia inventaire te bana kisasa bayebi ke bagroupe ebele eza na epostule esala yango eloko moko te biso ntango tokómi na kini toyei kokuta wenge mpr ezalaki ya kolala wana mobutu na poto na ntango wana eza na bafanatike soki ya nani soki ya mobutu soki ya nani balandaka biso banobuleke no biso moto oso ya kochange basolo ezalaki neti ndoto james kabarege azalaki avant batia petit kabila directeur artistique baoforme azalaki moto akwiti wana mozau tokufa soki toformaki après père na bango ezalaki te mpo aservir congo me wenge bcbc oyo ya rwanda asepelaki na ndolia mpe fufu yaki moto madeso na loso kolia bina badi boyo abanda kokoka te alaye kokomprendre sikoyo na kini makambo baloso so neni te fo badi l'état s'habitue aye kosilisa formation na ye ke basalaka boye me ezalaka mpasi nayebi te ere moko mpe botunaka ye alobaka mpe ere moko baverité esanga susi ozomona mais avant tomema na kisasa todéveloppa déjà makambo tu na rwanda todéveloppa tu na rwanda soki lelo osa neti akobosana masolo nayebi te me wana etali nga na grand formateur ya bagroupe ebele wenge m23 par exemple bagre bakabwana alobaki wana 2017 nazwa animateur ya sika oyemba danze donc koleka komende koleka donc babuleka ba 5 chantier. Merci en tout cas prese na ndenge répondre na ba question vraiment to comprendre que yo muto za leader na bango marke bazoboya en tout cas prese nazaki na ba question ko poser yo nalingaki nayeba mpo na élection 2016 2017 ezoya boza na bule botya nani et puis ndenge botravaillaka est ce que boza na basponsor oke non bazosoutenir bino bien ezaka makasi na bino et puis dernière question boule na bino na congo eza nini donc na mouvement na bino. En tout cas, en 2016-2017, so bana kin baka kidi ba to tia mutu na biso. Normalement Kabila to représenter souté. To tieke chef d'orchestre depuis 2001 aux hommes. Selon l'article 220 ya constitution a se présenter 3 fois té. Na 2017 et ça à 16 ans avant liwana. Azonga Niragongo. Ba sponsor basé belé na STP kuna to se servir pe kitoko. Mutu so to tia animateur ou bien chef d'orchestre pendant qu'on boit que la peuple ba cri biso parler ça biso moi parti. Ozo comprendre ma salon atambola bon. Excusez-moi président natali sondage à 5 chantiers to bimi 182e sur 183e niveau social ba souffrir. Ndula ndenge ni bozobeta. Wana mamwane etalinga te tala na magazine People Live Money na 2014 le président le mieux payé du monde Joseph Kabila babongisa bino banzela botya siko ma fufu soki etoki ale boke elia kuna mabanga pilipili ezanga te problème eza ke no congolais aza trop fanatique congolais il faut déjà nde eza na congolais aza na distraction makasi yango ezosala ke olingi distraction yaka kosigne bakontrat na n'importe qui chinois exploité ba minerai na bino na katanga kuna bandeko na bino ba souffrir fort ayi ba bino ba minerai belé o atongela bino ba chinois pas ankoko na nolo bani obi ke bateki 25% forêt congolaise na Jordanie boteka mboka Rwanda eza pembeni biso to banda congolais na ma appelé biso ba étranger to sa bino bankoti donc bo comprendre après biso to ki en tout cas présobi bakabozo donc mamozo le bezo kam sanga fort donc na ebité na seka na lela donc bosala mamana nko vraiment tant boyaka ezaka pena bopie Congo donc bosala na makambo na kobi osanga na bosote eza ba masolo take Congola oza azoba comprendre te biso otikala okopana ezaka ba wandete to ebele mystique biso tomona Congo neti gato mo boye tokata o mike mutu azwi parti na ye biso mpona biso ya neti gato na gato okotuna bamasa bapeyi mosusu bamuseveni baoyebisa yo congolais ega distraction susu batia kutu mwamba banini c'est pas possible mais kasi
eza ndenge na bango. Prince pardon naza sur na question mosusu akopose na ningo kotuna soki ndeti mutu alingi envisager comme président de la république na 2016 ou bien 2017 conseil nini okopesa ye akosala mpo na mboka. En tout cas nayebi te nakopesa kaka conseil moke aluka deja azongisa dignité. Kongola ayebi kaka makambo ya forme. Kongola mutu mo abangaka soki bamonusco na bamonique ezalaka te mais M23 bina lingo okoya mpena bendi bino baplan na palais de mar bakee nango neti na file. Donc olingi olobaki mutu arespecta Kongola aza te na monde. Mutu arespecta Kongola aza te. Bouleke pays moke ndeti Rwanda ezo envahir un pays 7 fois plus grand que la France en 7 mois. Respect ata boa trop distrait. Nakobwaka mutu moko. Prêtre Shrek Ndundu, artiste parodiste Chico Samuel.